Akomaki presque enfant chéri ya Pepe Kale. Yenani Godé Lofombo. Godé Lofombo, après plusieurs tentatives, ya okende na mikili ya mpoto, et simbakite, et pa wapi, mwasi na ye, ayaki abali mwasi na Kinshasa, mwasi azonga poto, Godé Lofombo, azwi batan ebele po akende mikili ya mpoto. Akomaki mikili ya mpoto ndenge nini? Est-ce que c'est vrai, ndenge bayi kolobake, Fally Ipupa, Aigle, mutu amemaki na poto, soki azali Fally, amemaki na poto, na moyen nini? A facilitaki kaka visa, ye moko afuti billet, to Fally apesaki ye presque nyonso tuna billet nyonso amema na poto. Coup de chapeau, ye moko akoloba yango awa. Empire Bakuba oyo ezalaka ya nani? Godé Lofombo toyebi na Empire Bakuba. Est-ce que, à part qui musicien, grand bassiste, toyebi les sous asalaka nini na studio? Est-ce que c'est vrai que maison mère to tangu bakabwani ya dislocation ya wenge musique a BCB tout terrain 4x4 ba jibi ba kei ya tikalaki ye muto asutolaka Weranson qui a comme na niveau wana ezali ya solo to ezali ya lokuta tala ba question oyo tokosola awa na Godé Lofombo eloko nini ekomeli Godé Lofombo ye na mwasi na ye na mikili ya mpoto bokota ebele tokosola yango awa na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona kosolola makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Soki mbali boso otala biso tosengi na yo osabone. Soki osabone kobosa na te kofina cloche et notification pona orataka programme na biso te tozali bongo en direct sika boye bokota bo partager émission oyo boya koyoka makambu oyo Godé Lofombo akoloba akobete masolo ya nkuku. Est-ce que ba solo te yoka pona Pepe Kale ezalaki ya solo to ya lokuta yango tokozala awa na Godé Lofombo ako expliquer biso ba vérité oyo biso ba spéculation la mingi oyo toyebaka te tokoyeba yango sika boye vérité epai ya Godé Lofombo ngana yebiki ya salaka molangi ya pembe toyoka yango atayi le seul artiste oyo aloba ba vérité sur Mama Tchala mwana bakambi ya konsaka na etalwaka vérité. Alors j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau mwana mboka Godé Lofombo, artiste et musicien. Ya Godé mbote na yo. Bote Pelende Fiston. Donc, il paraît c'est lui déjà, Chica. Ya Godé Chica. Tobenga onani, artiste et musicien, tobenga yo arrangeur, tobenga yo nani. Ya Godé. Tenga pena na Godé Lofombo bass. Godé Lofombo bass. Voilà. Bassiste. La personne ndai pose la vérité. Est-ce que nous retourne à répondre la vérité? Nous retournons à pembe. Ah, so ni kutna jire na jire, so ni na jire na kombo ya Nzambe. Na jire pongo na za nanga za na vérité. Voilà. Ba parents nanga ba kolisanga ba bo balaksanga lokuta te. Et puis Nzambe yemo sala ke soki na meki ko kosa ata oya ba mike wana na za leste. Voilà. Ya Godé to keimba mo tout droit but. Toyebi Godé Lofombo, oui c'est vrai Godé Lofombo la musique na quand tozonga na ma histoire wana te mais batu ba découvrir yo mingi na Empire Bakuba. Tonto bana nu vérité yango Empire Bakuba yango ezalaka to ezalaka ya nani au juste. Empire Bakuba. Bon, Empire Bakuba il y a 3 personnes. Donc président Dilou, président Pepe Kale na président Tex. Ba misato. Il y a mais ça et ça ndenge tout monde que Pepe Kale comme leader na ndenge nini comment Pepe Kale ndenge nini. Bon, wana izaka ndenge Nzamba salaka so Nzambe bokoza na bine belé mais distinction faut izalaka ka Nzamba sali ke Pepe Kale akoma na tête et bana ipe ko tourner so tuni ba mikolo tant ba bandaka ne bandeli mutazaki na banzembo e cartonaka ne bandeli ya président Dilo. Et après Pepe Kale azalaki toujours comme maintenir pour yazaki dans étoile balite. Et à moment moko président Babitex sayo sala banzembo moko wana vanga na kota. Il pas comment il na lead
ti Pepe Kala banaye ko se maintenir là. Tant na koti au moni to bani na divisé par deux ya président Pepe Kale et cartonnagi fort. Mais on a déjà Pepe Kale ça tellement comme lead. Mais après on a présenté que ça ça là ba Jordan, ba Yvetibi, ba banzemone ba Mami et Renaka sous fort il pas comme élite. Et na ba 93 président Dilu ayo sala ba mama pasa wana susiya koma na trône donc baba na yo zakina ba moment oyo e bana sala ke moko na ba po mona koma kasi mais Pepe Kale zaki donc zaki volonté nzambe ya zaki toujours ko maintenir na moment nyonso azali toujours présent et puis azaki na simplicité oyo ezaki na eloko baninga na ye ya participaka au mona ngana misu na nga tant osali divisé par deux ezaki ya président Kale momona muta participa ki ndambu ezaka Papitex tant osali Mami ezaki ya Papitex président Kale a participé président Dilo a participé te tant osali Mama Pasa ya président Dilo Pepe Kale a participé président Tex a participé te omoni ya zala bena très d'union na bango quoi. Bon, système Oyo, parce que, et le moment avec trop, hein, que Pepe Kale a yaki ko valoriser batu ya mikuse. So ki mutu, azal mukuse à l'époque, tu vas dire que pesa ba comme oh kirikou, oh nini boy mais yé, na orchestre ne dire au monde Pepe Kale, il a valorisé batu ya petite taille notamment tout le monde yango ba abanana ba emoro, ba joli bébé ba ekoya, et c'est là qui stratégie wana est-ce qu'on va battre tout na Pepe Kale et la stratégie na yeto ya bango 3 ke bato ya mikuse ba bina la mouvement. Comment ça commence? Une stratégie na ye. Les stratégie na ye lo zaki mulai et aluki mutumo mukuse et sali curiosité faut ça la masco bato bana besoin batala spectacle wana. Et bandaka bongo. Bandaki bongo avec Moro. Et bato siko o tu balanda bato baya kotika bango kotika. Omona ba moni akuna zo valoriser bango to mema pe oyo ba memi pe mususu ka ndengwana bezaki stratégie na ye sika bo toko ta siko na matière proprement dite lisolo ba betela rabiso OK d'abord avant to koma wana yo okotaka empire bakuba ndenge nini bonga mutamemanga ngapena ba memanga komema na Vieux-Boing 737 soliste pe ka empire yemba ko zonga pena pa na biso ameminga na empire bakuba. Et comment ça s'est passé a betela yo lisolo to ke ba ta okutaka na Pepe Kale alobaka nini ba liboso c'était comment? Bon ye azaki na massa na emoko pire abana ova na bumbu vina so quartier ya réabeba ya sonam ya azaki pena pire massa Vieux-Boing intime siko Vieux-Boing na bana ya pa na ye ali ndenge zalaka ye pa zo beta lisolo biso na empire mikolo pena mawa trop basi zo boite vina so na quartier ebisi soki basi na bino zo boite seke lelo makambo wana esili atuni ndenge na bino biso za na petit mot awa aleki monde entier na obeta Vieux-Boing ntango ayoki monde entier Vieux-Boing abino petit enfant na mona ye eyeba ye obenga nga nake kuna atuni oyo bobeta nga na bino ayebi te afo yoka Vieux-Boing biso oyo bobeta kende na ndako bongama yaka na omemo siko na empire ezaka bongo ti nazongi mpe na palais na bangi na ngati à l'époque talaka naza na 6e des humanités pelende na 6e des humanités et puis ezaki to sala na ba massa bazada na ba maki ko préparer nini examen d'état to sala ngo na calculer ni so nga be no ke sabatata boye moi été na kimi na ke tala ba massa na nga pa ba na préparer examen d'état na Lingwala na Infobank na bisi bango nga bayi kozonga na kota empire tous les bamasa baboyi babi bemba yo mto kumi na 6e oya orate diplôme pamba talaka yo pe ozaka no mayele mais avec ba makambo na loyenge wana oya opeso moi des ordres
ngape na baeleti Hermos ko na zongi na pale na kuti grand frère na nga na libanda lupango na biso avandi esprit moko alobina yebisa ye na yebisi ye na bia vie na nga shora mbemba pe asonam na bi vie vie bunga yaki alinga me manga na mpire me talaka okesa ba père bongo nga na kima na abi okima bwana donc yo ozalaka leki ya shora mbemba propre penda même père même de père et de mère yazaki 5e nga 9e ok nga nde tolobaka biso mwana nsuka donc mwana suka voilà tina yebisi vi alobi kota na ndako zwa guitare landa bango moi nde nalanda nakomi kuna vebungi mpe akoti bopo na seri wana ezalaki bien nga na pire ezalaki na libanda terrasse na kati bar na nsima kuna siko mpire arepeta donc moye moto akoteya te vebungi akoti ye moko ayebisi bango na ye na basiste bango mpe babana obangela vebungi babana omoni lokwa rebele moko boye bayebisi carrément te tokozwa su moto te si tozwi deja vebunga ye wana bia yo ye retard petit fale oyo avant so oyaki abo nga mpe navandi bon teleme ezalaki nango mpe volonté na nga te nayoka na nga mpasi te mais vebungi phrase wana masana ayebisaki eke petit aleki monde entier na basi ezotungisa ye kaka vebunga ye obota bula alobi bon lokola baboyi lelo eza répétition lobi mpe jeudi eza répétition yo ya kaka vendredi na concert soko ye bobeta nga na osala tokobeta vendredi mpe na ye ntango na ye vebunga matinga na beti scandale mpenza ntango concert esili pepe kala atuni nga yo outi wapi nga bi nazala mwana obetaka nzembo nini asalaka stratégie ni omata obeta epuis nzembo nini bon bango babana kobeta ye ayebisi nga yo zela kaka soki nga mona mati bongo yo ya abanga eta mosusu bakokomplike nga talaka mwana moke epuis bayebi yo te ti ye mo ntango amataki azwi guitare abengi nga ayebisi nga petit naomatisa soki obebisi na kobeto mabe lelo ayebisi ye totala kaka ntina mati nakesenga vieme mpe oyo tobana obeta na ye nasengi ye vie mpe telema atikalaka ye moko à l'époque moto wana obeta na azalaki convalescent auta ekobima sana vie mpe mpe azalaki ye moko otalaka bandaki ba 1h wana tokomi na ba 4h azobetaka ye moko ntango amoni nga asepela efort apesi nga guitare na pete nga mpe nazwi guitare na bango na tiango na mopanzi nabimisi yanga nabimisi compresseur na nga na installe natali ya mpe boye mal réglé ayebaki ne oregle ampli te bo bango bayebaki te peti yango baomona wana mwana moke orke ingénieur de son installateur donc nazalaki déjà avancé na makambo wana na régle ampli wana bien ezalaki atinze nzemba ya pepe kale ntango ya pepe kale batie atinze na beti yango nayebi so scandale pelende bato baye kolesanga balar donc scandale mpe na concert mpe esili concert video alobaki na yo outi wapi na tourné boye ozotremble atala siko pepe kale mpe na 1 mètre na yo boye face à face oui nga mpe nayebisi ye en tout cas nazalaka na bumbu nabetaka na super choc de shora mbemba naza mpe élève ya 26 bar ntango oyoki komba 26 bar alengi mpo bayebaki 26 bar grand prêtre donc ye asali ne succès dans nzete na bepoke na biso mais grand musicien banda sera bamadiata bafranco bayebaki ye epuis bato ebele baleki na ekole na ye wana donc bavrai babon musicien quoi ntango apepe kala bongo bia lobi lisusu oya voilà nakota bongo voilà
Toko Tasiko na matière proprement dit par question après ce qui biso. Bon, en fait, il y a ça quelle différence il y a eu entre Empire Bakuba na Delta Force? Delta Force, c'est ça, Empire Bakuba, to, et là qui moi, Mbilinga ba qui créé Delta Force. Est-ce que c'est vrai qu'on doit créer Delta Force ou comment c'était? Voilà, différence en dernier. Bon, Delta Force, na sala kiango suite ya ba reproche o ba bana opesa président Pepe Kale. Ngana komaki kotambola na président Pepe Kale. Do so na lamuki na tongo na komaki obligé au sokoli pena ezalo oye musala. Do na ye pa président na vandi wana ba course toi au sala to biminanga. Tito ozonga pale butu tamsupe tozongi ba 23h na kozala wana ti so alingala la après libérer ngana kei. Bonde to mana otambola sikoyo bato bato critiquer orchestre pour orchestre bine koyaki. Ba critique tout bato yebisa ah Pepe Kale Luka ba danser ça bien ba danser wana ba komikolo ba bina be bien te ah Pepe Kale ba chanter ba komba tata mibimba faut Luka ba chanter ba jeune non reproche tout ba pese ngana yo kaka ah animation ma wa trop tout be na yo kaka nanga siko et comme na moment mon président Pepe Kale benga lobi ah le fombo s'est préparé ba producteur tout ba boina enregistré na Empire Bakuba donc c'est préparé to que France pardon to que France na sala disque na ngakuna mais bon le quoi yebe que ngam na koma yi directeur artistique maïs from mouvement programmation ngam na sala ka akoma ina facilité wana pena abina nga se préparé to que Paris na sala disque na ngasko na moni ah na Paris tant to sala ba disque na Paris ngatem na za maître ngana koma logo l'assistant ngana msive to sala on a kin ah yes go producteur azakine mutapoto alingine kinité et comment ka mo ba discussion na moment na le kwanga azaka na ingénieur de son banda na Côte Empire ezate ke ta na Côte Empire donc avant na Côte Empire na sala kana de na ba studio siko na moment na comment ko sala na studio ndiai comme ingénieur siko nazana na studio to va na boss na biso PDG ndiai ye pa bano critiquer ba leader à Congo ah ba leader na bino ma trop ba sinara bisigné là mikolo ta ba leader na no ba signé 10 ans na JPS est-ce qu'un vrai leader a ko signé 10 ans na producteur moko ezala raté ngana zo gaga ngana psi ah boss sauf leader na biso a Pepe Kale ya sala ba signature bon te ya signé gaga entre producteur na disque na e ndia bien bon na beti kopo na nga na bi d'ailleurs mikolo aza na disque aluka producteur ndia lo biso aza na disque nga fona zwango nga pe na bien tout soki boye lukela nga la taxi na ke no chai lito ina ya na e ndia epandi mi ba pesa transport na zui na comité pas présent na forcé na bi presse yo bana on va producteur après combien ndia à l'époque na yebi good soutien donc na en tout cas na mutu na yebi ka ki ba franc na biso ba franc na biso Congo ya juste na zo taxi quoi oui ti na ye na convaincre Pepe Kale na bi preso zo luka producteur nga na le producteur abi wa nani nga bindiai do so ko olingi to ke siko ndia zo produire yo Pepe Kale pe le wazaki azaki pena mutu pena oyo ya mutu pena nzamba sala ezate bato babuna abuna mbamoko akoti na chambre lati tobimi toketi ndiai tokomi na ndiai ya koti na ndiai bake solo nga na tikali na nga na libanda tanga bima bi ah lof oluki makambo nga bi makamni na bi to sa disque na kina disque na pesa ngo mo défi défi on eza entre nga na yo so disque simbi yo so ke raté yo nga pe na yebi c'est bon sous présence ko lingi bongo pesa nga responsabilité ya tout et apesa nga pe responsabilité wana nde na sala disque wana de A à Z na volonté na nga na programme na nga na direction na nga voilà sikoyo par disque wana ta tosali na Empire Bakuba na suka nga na moni ba fai na bando luka siko ba mission na ndenge na bazo combler ba fai wana
et tina kenon koya na John Scott petit moko animateur très suspect petit atanga bwaki kaka échanger badoni album mbala moko na memeli Pepe Kale sepeli par John Scott nde na créa Delta Force potovani na président Pepe Kale alobi nanga lof kiteti na yo futi disque penza esimbi mais disco na osala ngo na ba danseuse empire te tant ka alobai ka phrase wana ngana bibi na luki John Scott nabi yoza jeune na monaka na orchestre na bino pa na zwaka ye na monaka jomo na obina danser kuna José Likalako nabi atuka lukela nga jona nenga bana obinela yi ako lukela nga danseuse facile kwaza danser na obina John Scott elinga José Likalako nga pe na expliquer na bien tout cas naza na besoin ba danseuse José Likalako elinga ba danseuse misato mais ayelenga liboso Sarah Badiama moto liboso ya Sarah na kepe na présenter pa président Pepe Kale président utabanga ki lof miner boy nga habité makama mikolo eza boy ti na bandisco ba rep na ba fille wana sa Pepe Kale nga moka na ba fille wana to répétera na directeur ya Empire Bakuba pe a sonam Fede na pire masa na ngama na ozaka pembe na Pepe Kale wana Gisamba pe a sonam yepe to répétera na bango et puis boule benage no eko koma mouvement na komo recruter na ba chanteur donc après José Likalako premier chanteur na zoka ezaki Streli Mikobi Streli ayelinga Prince Bella et ba komi Prince Bella Streli na José Likalako sikonga na komi boule ke fo ba yeba pe banze empire na komo travailler na bango wana Pepe Kale yebi na été Pepe Kale yebite na komo travailler na bango ti na ke sa vie Kale ve lelo to na rep wana to ba 18h Pepe Kale bi rep wapi ngabi en mouvement na yoti to répétera na ango elekela bo sa nini bo vie en tout cas azaki moto mususu omwene ba président so ba budaka ndara ta makambo ala ki pena to kei atala pe rep nga kuta pena nga moko na dawa na Pointe Laura Kadogo Bruno Sente oni mo ko be ngaki makambo eza sérieux rep a chorégraphie ya cocktail ti evandi pena to bano répéter na moni rep esili présent benga baza combien na tangeli nombre eza transport na bango na o ba oyela lobby première fois bana Congo banda présent que sa transport ya lena retour et salamana na mona bano tuna yoza mwindwa yo fo luka mwa le de beauté mo be salo bien akomo pesa bon donc a sepela na niveau mo na monate et pendant que to travailler na katikati alobi to benga pe juna po juna baza ki pirier ay pire nae to bengi pe juna yi na bano présenter komone Streli Mikobi komone Prince Bella komone Sarah Badiama yepaye a ce genre de nanga mwende Delta Salama mais est-ce que Juna ataki na moi moko boyete ya bana mouvement et puis via pesi confesse par là au sali mouvement boye ko benga vis-à-vis ya yo est-ce que Juna ataki vous faire na moment na tozaki pena mapasa OK na moment na tozaki pena donc rien à voir kutu ke to bebana donc ayaki na constater que le fombasalo orchestre mo pour na vie et vie ba bengi aya se joindre na biso to kombe ko travailler bien malheureusement Pepe Kale okufa na lingi avant to beta lisolo ya dessin na yowana donc cocktail et bimi et puis qu'est-ce qui s'est passé via là qui en bonne santé to comprendre te mbalaboko sangoye via kufi bon histoire auto kaka qui vient qui en bonne santé qui vient Kale akufaka 3 jours na kata chambre na moko boye yo yeba ki akufaka yona juna boye ki via akufaka 3 jours alors ça là que au lieu à la 3e jour à sali 4e jour moi na yake ko fongola shop chambre wana allez
Juna Ganga, mère Obomi vie. Et ça a été sur la mode. A vu à Koufara Nengini. Est-ce qu'à Belaka, et ça va comment ça s'est passé? Bon, au moni, biso tanga ina chik, na prof nanga mo aidanga makasi na vya bana yipsa ngai, abana yipsa batu, biso tu belève na ye. Azo yipsa biso ki, so ba peso examen ya choix multiple. Faut banana ko boma fausse réponse pour espérer à rejoindre. Donc makambo na to yoka kana pelende eza lukuta. Oh. Bon, to banana ba ko boma ba fausse réponse. To banana ke akufaka après 3 jours bala mosete. Mais jour Pepe Kala akufi samedi wana. Nga tozalaki na ye na 11h nga na ye na pale na ye to vandi na ye na 11h to solo li. Sikona wana la mga indi. Do wana deja bocha croix eza folie solo ya lokuta. O balobi ke abana obela te azaki bien barama kufi briske. Lokuta Pepe Kala abana obela. Et je vois qu'il est temps pena ba fièvre donc avant de pena na pale ko abima soute. To que tozobi atozo ba traitement pa bon ye ezaki erreur eza ndenga nzamba lingaki azaki na ndeba na niveau na ye fala za pena na médecin moko munene rien via bana okene na dispensaire moko na bandal wana ya viengimbi to bana wana via zo ba traitement ezaki malaria mais betaki pena sérieusement et betaki to sombaki ba Kinimax Bakinimax na ebosa na te zaki flagon monde ti ya bleu boy to sombi pe asali pe kire na ngo complet sili kire sili azo ibisanga yi nazo ka ba bourdonnement na matoi ba sifflement ba makamura ndingwa voilà donc so ki mutazoro ba ke Pepe Kala bazaki bien akufi briske ya lokuta ti Pepe Kala trahison au moni trahison vieux Simaro Lutumba ti Pepe Kala zo yemba ngo Pepe Kala za malade d'ailleurs jour a yemba ngo avant na kiti ya télé matin. Ah bon? Oui. Ah bon? Ngande ingénieur de son ngam na ozo ye prise de son jour a yemba trahison a yemba ngo ya kovanda na chili kiti na chili micro a yembi trahison zaki malade entre temps trahison tant au saliango wana nga kuna ba betinga masasi te moni nga ba betinga masasi tant aussi so sala trahison o anticiper la question to kaka ba beta le fombo masasi consort comment ça s'est passé dans la nini ba beta comment et puis avant au contre la question est-ce que c'est vrai n'est to bana ko yoka que Pepe Kala za kana pota mo na likolo e bana ko sila te yango ba kisi na ye consort zo na ye c'est vrai? Non omoni pelende biso ba miseto memangambwa ngana lobango na melaka mbude na zobaka ngavanda ba démission donc ngana melaka mutu mbondo te na mama kisi pona yebi yango te na yebi na ko se permettre répéter na TV na lobaka mutu azangi na kisi ou pas na ko affirmer te pona mona te ngana koti na mpire bakuba Pepe Kala na tikali komona ya ta mukolo mona kilote te na vie nanga ba relation na biso ezalaki ba intime te ndeti oyo soki nde nini ezalaki ba relation moko mpena ya respect entre papa na mwana yaya na leki patron na moto ya mosala natikali komona Pepe Kala lokolo na ye te natikali komona ye na pota te nga namona pota wana yoka nuance oyo yozalaki pire petit na ye botambo wana ye donc yotango bande kolia alors kuta ya cha sokolo déjà bimna sapatu to ata na lipapo tiko bena lipapa to mona makola Pepe Kala te omona ngo te d'ailleurs Pepe Kala tikala kolata jamais catch atikala kolata jamais chaussure ya zali na ba omoni oto benga net mapapa ba wara oui abana olata na omona lokolo na ye lokolo ne na sio na mais na likolo kota ba bia kota quiz na oyebisa ine ni le président tombola na pantalon na tala jamais jamais
tosukaki na ye na ba relation professionnelle ya musala tozalaki na ye na ba est-ce que Pepe Kale akufa na ndaku to akufa na dispensaire to l'hôpital? Médecin a déclaré déjà que boye na ebembe d'autant akoyi na ndaku le temps bakoluka bakitisa ye azalaki monene moni bandako ya bandale na escalier siko bazobenda ye kobenda donc ere mona nde akufela ye kaka wana poto bazobenda ye mpo bakitisa ye omoni mutu ezobeta na bescalier wana. Oh là là. Oh là là. Médecin a déclaré que boye na mort déjà ta bakoma na clinique tant médecin yambi kaka wana na salle d'urgence abinde boye na muta asali crise te o asa kufaki. Mais mutali boso babengaka ezalaka nani yo to juna mubafu te babenga mutu te bakosaka nyonso wana lukuta tant ezalaki série ya couvre-feu ntango présent akati motema voiture na ye ezalaki mpa na nga mpo ngambo na banango okende nango kosala komonte clip ya cocktail na chauffeur na ye vie kakesa masa na ye moto ayaki na car na ye batie Pepe Kale bamemi eti na clinique nga sikoyo ntango nauti RTNC ntango nakomi lokola Pepe Kale azolanga ndako pembeni na ye kaka wana naki na shwa te nga na bi na chauffeur na ye Porostuga aza vivant ti lelo nga na bi Porostuga soko omemi nga mpa vie ere oyo namba masolo wana naza kase lokola lobi su na ntongo tokotravaye yo bwakanga kaka na pale lobi na ntongo ya kozwa nga tokeno vide bongo na ya kopesa vie rapport ya suka omoni eleka poro baye kobwaka nga mpa na ngai wana deja toza ba 0h moins ba moins 5 boye 0h pile via kufaki déjà na ba 23h ngai na chauffeur na ye toyebi te na ba ntanga na koti pale chauffeur na kei 0h ebeti couvre-feu bandi donc na couvre-feu moto okobima lisu te na bamakadama minene lobaka na bakartier wana na babandale mais obima mpenza na babalabala minene ezaka impossible ti nga navandi kutu nazalaki na bebe na ndako namemi bebe na nga oyebi ke namonaka Porosuka azongi susu flof tokuti na pale plein bato ebele batondi wana Pepe Kale asali crise bamemi na hôpital oyebi ke nga na bi natali lere boye 0h bakar boye couvre-feu se bandai na signe na biti Porostuga mpo nga mpena bafani na nga numero 0 ezalaka na basoda partout na Afrique ezalaka na Congo te pays tout okenda na Afrique bafani na nga liboso ezalaka mingi basoda oyebi ke mbala moko nayebisi chauffeur na ye démarre nga fona alanda nga na kolala te Pepe Kale aza na hôpital nga alala na ndako awa jamais omoni na alanda tozokutana bambila na nzela batuni nga nayebisi bango lofombo so adaire nga mbila ka so amoni nga respect mpo balela nga mabe balela mingi pasa na bandi mpo na baarme na bango babetaka loka bango baza to soda alingaka base fort ti balekisa nga nakoma mpenza na clinique nakekuta bato tu batelemi mwasi ya Pepe Kale vie kaki kakesa clinique nini wana na clinique Ngalema ok nakomi wana vie kaki kakesa mwasi na ye vie Léotard nanga toyaki na chauffeur na ye na Kisamba wana biso tu toyebi nanu te mokili yebi nanu te ke Pepe Kale akei ayebi aza te bato bakendaki bato na ndako bazozela Pepe Kale asali crise ngai nde ntango na ye wana sikoyo nakoti mpo na ere wana motu moya bima so eza te mpo couvre-feu se bani voilà ale na ye nakoti natuni mere nini babi avieno ye wana atiki biso don na ye mpenza na fongoli dra namoni mpenza président akufi alali wana nakangi dra afa batia na morgue yo omona mpena Pepe Kale boye wana baye na ye batie kaka wana na salle d'urgence
nano akoti morgue biso bato okotsa ye baye na nini wana batiaka ezotambola tootindika tina morgue personne ya pire baku bazala na soki oyoki mutu moko azoloba bongo aza mpenza oyo babengaka ndoki nde ye wana juna azala nani seki yango juna no azalaka na ye te azala te mutu te nga moko tokoti corps ya président Pepe Kale na morgue e ngai pa nazalaki na numéro ya Barnabé azalaki pire Pepe Kale Barnabé Mavungu na kati ya clinique wana batelefone oyo ya ngrngre ezalaki oyo batournaka na mosapi wana tocompose numéro ya Paris nga biso bato informe RTNC na Paris na butu wana. Ok. Vraiment. Ezaki bongo. Vraiment, vraiment. Donc, histoire tout va monter, wana, qui a koufa qui n'a ndako, bade, koufa 3 jours le Kouta. Ah, Congolais, vraiment. Le Kouta. Babag na ye, mwasi na ye, babana oda na ye, mtalongola ki babag, ava bag no chai na morgue. Mais siko, yango, et ça là qui est, tant siko yo, via Koufi, cocktail, gaz à danser, à Koufa qui combien de temps après trahison? Quelle coïncidence, ça y est, trahison et puis liwa. Et ça qui n'a lien mon commenté? Bon, trahison et salama penda avant, trahison et salama na lo baga na ba 97 ba inana avant il landa na ite trahison salama penda avant Akufa kitangu cocktail gaz à nyama vers les qui hein donc tant cocktail peut-être dans akufi cocktail na bimite et moi mais déjà ça qui est gaz moko déjà botolo ka cocktail déjà donc qui jamais toujours monter ba pour lancer album Pepe Kala kufi. Mais na émission album wana so Pepe Kala kufaka te nde mapo na sala ja na motema moko ezaki défi donc nazo batela boulot nanga nazo batela confiance nanga na président nanga donc na se surpassaka et puis atela ba moyen nyonso possible donc nazalaki à l'aise moko ya kosakana te babeta ko masasi ndenge na niveau wana babeta ko masasi ndenge ni zaka ndenge ni na tinda babeta ko masasi bon ezaka concert Empire Bakuba na ye concert na beti to silisine za kaka série wana tozokata ba concert avant pour na couvre-feu tant on a silisi to banozonga na biso boloka à l'époque ba peso trans yo potali trans ango so na bi na futela ngo car lobi na tongo nga pe nazaki moi jeune marié série wana na bébé na palais otali ka bolobi te so na bi na futela ngo taxi la revide to bi loko tana na bayaya to beta na so pied to kumisa pe mikolo to za libéré mboke komi na ngo kimia kezaki erreur toye makolo tokomi na rond-point bandal toleki rond-point tant tokoma kaka kota Clides tomoni car moko ezoya etisa lokola edouble biso etelemi bamilitaire bakiti bien armé na bateni mpena militaire bazoya deux basali neti badouble biso de batikali ale batie biso neti na kati et le temps nga nazopusana mpo nga nayebeki eza basoda jamais bakotouche ngai ok ezalaki erreur nga siko nakomoya vers basoda mpona lakisa bango carte ke nga lofombo touti concert bafongoli masasi babanobeta biso masasi oyo azalaki liboso na nga kufi sur place wana e nga ta namoni bongo nabi nakima ntango nazokima na mopanzi donc moni ndenge ezalaka mpenza na filme ko ozomona yapo ezalaki na butu omona bamasasi ndenge ezoleka baobeta ngai bamasasi ebele donc bazalaki vraiment basoldat ya solo to bacriminel déguisé en soldat te wana ezalaki barwandais ok série wana bakotaka bazalaki na système wana ndenge basalaka na bamboka nyonso bakangaka te soki
Et là, on a vraiment ba conduit simbital ba bomi population. Na tongo ba sololi non boutika boy bosala boy zali ba ventir wana. OK. Voilà. En tout cas tant nazaki hospitalisé na tongo wana baye bakangi journaliste akota te muta poser nga question te photo ebimaka na journal wana donc ezaki mama na ba paparazzi série wana mboka eza na bien ba vrai journaliste ba existaki do ye aya avant ba boucler ye mtakangaka photo wana le reste après ye afdele ye wana ikanga place ba boucler place nazalaki mutakota souté pas de photos pas d'interview et l'eau monte. On va avancer rapidement. On va avancer. On va mettre du solo awa que wa c'est wana mère na palais ou beti wa kolo pona ligne 11 moi taraka bébé conso. Moi scénario ozaki na wana. Yeka bozana esikoyo to qu'est-ce qui s'est passé dans la vie na yo privé, vous arrêté pour la star hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, na connaîtra drame penda. Moi, si nango na zaki na wana tirona akufa. Il y a en 2017. Wana tozaki na 97, 98, 97, 98. Bête l'absolu solo, Godé le Fombo, moi Snaye, Azalaki d'abord à l'époque la poto, actuelle maman, na Kisasa, tu es bien que Baseming ya poto, balingara ba star, ba théâtre, ba temaboke, ba musicien, conso, bino bakuta la kin wapi, et puis ça la magindenge nindike, ça la magindenge nindike, moi si aya olie yo moi si aya bala yo ondima obala moi si na yo comment c'était histoire ya mariage ya na moi ça en fait c'est une histoire bon ezaka mabongisa nzambe tozaki na ina no baba tozaki ka ba relation ba mi tozaki moi na mbalité ba vraie relation to sololaka to kutanaka mais après décès na tikala nga moko c'est tout à fait normal na bano lukanani oyo na obala pona ko vanda te nga moko nazaki na bana et puis eza kumoko faut sambela ke joyauté eza choc moko impossible ba choc a bongo mwana mobali faut sambela ke joyauté nazaki abati mais fallait ko luka kaka mama opa koya ko encadrer yo na bana et yango wana toyokanaki na talaki na bato na nga tuna solaka na bango et nzambe asalanga grâce pendant nazalaki na femme na nga nazalaki na likango te donc nazwaki temps ya kotikala maintenant poser sans dérangement mpona bana vivre ndenge bato bazalaka ke aza na mwasi na ndako aza suna mwasi nga nazalaki bongo te nga nakomaki mpenza ke natalaki na moma moko na bino faut koarrete makambo eza na ntina te ezofuta te e na préféraki nazala na nga so na likango te nabetaki nango 7 ans avant mort ya mabana voilà yango edai nga nazala mpenza stable e nakomaki siko kosala shwa na bato nasolaka na bango na bana otala nani oyo akozala mingi plus na bolingo ya bana nga kutu te et parmi bango naponaki ye nasantaki nde tozalaka na nde tosololaka et puis ntango naponi ye mpe andimi kua alobi bon ye mpe azoluka nga azoluka moto akoencadre bana ye azoluka libala e tosololi tocomprendre nga mpe nayebisi bon oza chansard mpo moto mpena oyo ozozwa na libala mpena mobali mpena mwana nzambe kwa osepela est-ce que mama azalaki déjà na poto to bokutaki na Kisasa comment ça s'est passé ezalaki ndenge nini azalaki mwana poto mayaka na ye kini azalaki mwana poto ayaka na ye ndenge mpe kaka nga nayaki mwana kini me nakendaka mpe
Mais nga siko na pataki poto 2003, depuis 2003, nazonga sous poto. Ah. Mais comment ça s'est passé l'histoire mariage pour ça, le mariage, fête, ça m'a nini, au bunda nini, bête à moi, sur la salle à nini. Tant que se mettre d'accord, à komi koya kin, mon n'est pas à moutoua, et bien wana star, faut na akita vérifier, ça a peu banquette na e. Ayaki kin, aye a moni pe que oui, moubale on a posé, c'est un responsable, à sentir maintenant que oui, moutou pena na ya obala ye et puis ti azongi na ye pe aye lisusu e nga père na ngai bisa ngai okosala aventure na mwana batu te lo so olingi mwana batu fo kende na ye penza na libala donc na insiste nga na bi bon en tout cas fona mwana ba parents amemi nga na famille na ye nakutani na bango tosololi et puis nasengi facture bapesi nga facture ndenge mpena mwana oyo ya botosi mwana oyo na éducation bapesi nga facture na réalise nasombi biloko na nga tu nake napesi puis nasengi libala ayebisi nga bon nazoya mpona libala aye pe e nabala ye mariage coutumier les gars kitoko nesto kitoko mais religieux toyoka et les cas la moins difficulté comment c'était maintenant moi sur la religion ngani oza mo ngani bon to lekaka ba coutumier na biso kitoko makambo tu na pesi biloko tu sikoyo esengi ke nayebi se fo ya po tosala mpenza mariage ezaka ya feti bato tu bamonaka mare patiti biya ye ayeki e bapréparative ne bana kosala maka sikoyo osalake babulo mo nasalaka seri wana fali nazwa bambongo na nga nde ezalaka ke ebeti poto olanda oyo ozela moke olanda oyo ozela moke sikoyo fama aye kaka mpona ta moko moke azonga aye kaka mpo tobalani azongi na ye po deja ya bacommune esalama donc ezalaki nango so important te mpo na ye mpo awa deja kote mikanda ezalaki mingi ya commune oyo ya feti wana ezaka lolendo na biso kaka ke bato bamonake babalanaki me nayebi se te yaka fo nabala o sikoyo ya feti epuis wana ekosangana bamona église etango aye sikoyo makambo mbongo ebeti poto pasteur oyo asala ye biso libala aprevene nga deja yebisa nga libala solo papa ebundisamaka omona mpenza ke okóma na point moko mbongo emwana na sute nga mpo namonaki yango je abibongama kaka me nde nayebeli mabala solo nga nasambelaka bango ezalaka facile te ntango ekomi mpenza na momango pele nde place tokana ifo bafuta yo moto afuta aza sute bavie bapire vie ozalaka ke pire vie na yo obimeli ye boye kara deko mpena bonga mpe lokwa nayebaka matolo te nasufraki me nzambe alalaka te peti na nga mona atambolaka na ye Thierry Mwanza abilanga naza na numero ya directeur ya cabinet ya Shadari Emmanuel Shadari nana numero na ye tokobenga ya koyede biso ngabi tomeka tobengi directeur yango alobi boya na biro toke na biro na koti atuninga nde ninga bino wana sikoyo pele nde na changer des dates donc date na cheke mariage ekoki na moi bina lare ya te nabengi famille ya femme na bi bolimbisanga nazwi mwa contre temps moko boye torepousse yagode sikolo baboye yasolo obengi baba okilo ke fete eza te torepousse mpena femme aplake femme ayebisi nga yo oza teti nga na niveau poto naa na baplace nakobenga baatindela biso lar tosali feti soki esili ozongiseli bango ntango yo kozwa nga nayebisi jamais nga père na nga ateyanga
na linga nyongo te nga kota ba nyongo te para na kolisanga ebisanga il faut éviter nyongo na vie na yo donc nga na kota ba nyongo te to sala fête yo de femme tant na bimaka femme azomo wana osala AVC sonia ndenge wana donc sikoyo et puis na momango batu tout faut ba devoir nga bakangi ba phone oh là là bao na servaki na salaki ba album na salaki ba boye fona zo ba programmation batu tout na contact na ba on a ebike awa so na djibo na sali makamnanga bango tout benjoignable siko ba pire vie oyo kansaka ta musu o pire vie ako yede na moment wana obenga boy kara na kanti magamo magam passer ibsanga na bia passer qui na raison allez au salake nzambe kana bolingo na ye directeur wana bi mariage za mukoni ngabi mariage za lobi abi you mariage za lobi ya lelo nga sikoyo elo bana bomanga na minute eza kamba po ba fille d'honneur ba biloko tous ces salamaye na elo bana bomanga na minute eza ki mbongo wa salle OK salle wana sikoyo azaki relation ya Sam Chinto donc ba pesa ma salle mais Samuel ba pesa ma salle sans même na pesa caution ya 1 franc ah bon Nicolo ya Sam Chinto donc mutu wana azwa risque bakolongole mpe musala à part wana eloko ekanga yango ezalaki su bamasanga fale napesa caution moko boye mpo na masanga bo baotala so après donc biloko bana obloke nga na suka me babiloko mosu edokaki nango deja oyebi ke abi nanga nga na minute oyo naa mpenza mobulu apesi nga mwa lar mo na franc wana franc congolais abi le pe oyo na nango yango nazwi na tie na poche nasengi merci tana nakenda abi te zwa numero oyo mpo nga na minute oyo ndenge oye lelo makambo eza lobi nakokende mpa mokonzi te nakotisa dossier na yo esala bien te me nayoki mpasi ndenge oexplike nga na moi mpenza ke ozoloba mpenza avec motema na yo zwa numero oyo yo moko komela mokonzi kobenga te me koma nazwi numero nakomeli Emmanuel Shadari nakomeli en tout cas naza na problème lobi fale na bala me ba place tout na contaki nango nazwi ku nazwi eloko te e natindi message tovandi wana sikoyo bureau ezaki na siège ya PPRD bato tala ebele biso siko baartiste nde bato bawelelaka na moyen nakende ya te soni donc naza lokwa na okundeli pain bana mpona jip ya Emmanuel Shadari ebimi bato baye baturango yango ezalaki ntango azobima do bato bature bazoyemba banzembo donc nga mpe moyen nakoma wana eza te jipekei peti oyo tozalaki na ye Thierry Mwanza abia lelo mpenza vie akosala AVC siko ngam na oconduire Thierry azobanga siko naza na volant so nasali AVC tokoda ye biso de omoni ta tozalaki nango mpe na palais fo azwa avion dimanche azonga na ye libala ngo nabengelaki ye natiaki monoko esalami nango te kiteti ya buzoba kiteti ya pamba femme avandika na palais azozela mpona toa jeudi ya maria ya vendredi na démarré car nga na bi atozonga palais na obengaka famille na yebisa femme zonga na yo na deux chèque mais eza nango bi eza nango grave te tozonga kaka boye na oyo afone sone ngiri natala boye Emmanuel Shadari kota kankokolo wana na gare mpenza na mopanzi ya kanko te babangaka wana kote garaka te na gare mpenza na mopanzi ya kankokolo na telemi na bi te lisolo oyo fona zwango seri nayambi ye
abi wana lofombo nga bia oza wapi nga na bise place kutu naza nazoyeba te ponde naza boye motu ezosala su te abi oyebi ndako nga abi nayebi ndako te abi yaka alimentation Gigi avenue les Orangers numéro 6 na tourne nazongi nakomi wana nayebisi bango no mokonzi moto abenga babi jamais mokonzi abenga bato baera boye ezalaka te bino bamise bozalaka boye ndeni soda moko abengi na kati kuna aexplike bango ke lofombo azawa talanga mpenza bafani nange ezalaka basoda basoda bayi na kati loko eza lofombo vandisa ye na mwa mopanzi wana soda nake tyanga na loin moko na nomona te nga no mokonzi oyo ya omona nga te abi te papa azalaka kaka loka mokonzi na kati sa yoki yo vandaka kaka soki mokonzi aye na kati kuna bakoyebisa ye wana tovanda tomonga cortège ya Emmanuel Shadari ezoya etelemi donc ntango azotelema mama akiti atuni bawapi lofombo ye moko amikoteli kutu na kati te mbala moko soda na ye kozwanga mbongo olobaki ya solo mokonzi atuni yo yaka na ye ale tokoti nzela moko na lupango atie loboko atuni ngai mariage eza kanga na bi eza lobi abi bamise boza misiko ye lelo nga abi te na ye lelo kapo nazwi ndeku bato bazolaka epuis bato bakodevoir ngai eza kutu mpo ngai nasengaka na nga bato te akoti loboko na poche apesi nga enveloppe bon nga bien préparé déjà bien préparé donc azalaki na souci nango déjà ntango atangaki texto epuis sûrement mpe ntango mosu asolaki na directeur ya cabinet na ye akopani efo na ede lofombo lotan azwi enveloppe vie bungi apesanga mayele moko alobi na nga na vie lofombo soki moto akabeli olare kokonta yango na misu na ye te omona lekisa natikala na eloko wana motu donc baso moto akabeli nga lare na tyango mamo na poche voilà vie bungi alobai moto akosala erreur omona lexi ntango oyo bana okonta comprendre omona botoli akabeli olare tyanga na poche okende otala yango loin voilà natyeka na poche nabimi alobi na nga après mariage contacte ngai nabimi nakomi na voiture natalila nafongoli enveloppe na kati ya voiture ntango natalila dollar na bana oluka edouble yango kutu omoni mbala mo nabengi te nalinga koloba prix te omona na retard boye bato baye kopie ngaka na retard oyo Shadar asapesanga dishaba mutu malamu Shadar omonaka yo wana te nga na confirma jour wana mpo ti apesi nga bongo toyebani te tosolola te nakenda jamais na biro na ye mamoni ka nazalaki nango a intervenir mutu malamu ye wana donc aza pena mutu malamu aza pena na savoir vivre nga nazwa dishaba na ndima te oyebi ke ntango apesi nga lare wana eleki baoyo na bana kozela nga mpe na bana obenga ti nabengi na femme allo femme femme bala moko azwi gode pardo zonga na besoin na yaka ye azomonaka neti naza kote momwela kosala avc abinanga papa yaka dimanche na kozonga eloko ekufeli eza te do tokorepare na biso yango yaka na yo nga na biso ekeba ozosola na moto ya mbongo oza na mwa maîtrise zala mpe na mpona ere wana so nalati mpena nzota bata mbongo mpona anango abinaka nini nga na bini ozosola na moto ya mbongo yeba manière nongo osola na moto ya mbongo vraiment nabengi camarade ya Sam Chintu foyokana ya gazai ngati eza na regrete obembiselinga bulo opesa kutata caution te sikoyo olobi sali koshome nayebisi ye oza wapi nga mpe nakomotunanga nde Shadar atuna ngai atuni oza wapi oyo naza na video zelanga place boye toyi kokutani na futie cash
Muta masanga bana osenga caution yepe biloba loba bani ko loba loba. Bana komika na maîtrise na otuna ba wana chaleur tuna nga oza wapi. Bon. Eleka bongo non nzambe batela ye na yoki mikolo aza na ba problème na politique na bango kuna. Moete. Acha elo. Mutu malamu wa ndenge wana nzambe fa batela ye. Vraiment. Bon, mariage et salemi. Sikoyo, tobandi ko chite ba muke. Bosi obalaki na pas mbura matari na madame. Donc qui penait à sire. Banda okera poto depuis 2003 lobi yango wana doki. Godé le Fombo, poto oso kwasu okendete. Qu'est-ce qui n'allait pas? Billet, visa ba opi melayo, c'est quoi juste bana okende poto te pour la madame. Bon, nga bana okende poto te pour na babitumba na biso muziki. Omoni so ba producteur ba concert ezali po biso ba mission. To ba voyage na biso tout monara. Ezara producteur na beng sara. OK. Mission na yo moko futi billet zara. Biso zara ba voyage tout mona mission voyage ezara producteur, yara concert, yara studio, yara ko signer contrat ezara bongo. Siko ngai à chaque fois empire maintenant beta ba concert ba organisateur on ba non a besoin na kinde. Mais ba empire ba non boya. OK. Ya ti. Ba condition belé musuku nga o soki ya ye nga na ozalati. Voilà ba banela ngwa ba tampir. Ba vient na bino o batikala? Bon bango nyonso te initila otanga ba kombo po ça na elengi te mais nzamba yebi na ba producteur ba yebi. Ba producteur o ba Vtex. Bon na otanga ba kombo te mais ba producteur ba on ba yebsenga. Viedi. Na betsa boye mais ba msuta na lunga yoya ba on ba boya. Bon, ce qu'on a dit, il y a un père na doki déjà. Boba la fait el pambur matari na commune pambur matari. Qu'est-ce qui manquait? Bon, biso zaki sikoyo femme atindela une invitation en bonne forme. Ils en ont battembre nyonso na keipe na maison Schengen. Premièrement, il rataki pour la Covid. OK. Et après Covid, na une invitation na kena maison Schengen bayambinga na kena bambongo ba visa 80 € basengaka. Tana pesi bangona ba dossier na nga batali ba jongse na nga 80 €. Babi oza congé européenne au futa eloko te. Na zonga na nga pe parler. Et banda wana na zoka réponse te, na zoka pe rejeté. Na zoba avocat, na zana champion solo, soliste héritier. Ya na yaza grand avocat na nini na Belgique, na Bruxelles. Ya na kenda kota na ba dossier tout na pesa numéro dossier. Abi oui, effectivement na moni dossier na yo ils ont rejeté te, mais zalaka calme zaka bongo. Zelaka ti mokolo ba obenga. Voilà. Est-ce que c'est vrai que Falinde a mis au poteau, ce qu'il fallait mettre au poteau dans la circonstance mine, il y a un peu ça au visa à faciliter à ton dernier au marais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment poteau grâce à l'Anfali? Ndo Fali a mis un poteau de A à Z. Oh. Yé mo velinga visa, yé mo futi billet, yé mo futi ba go pass, na go pass que tu na silika. Ngana bima ko sala boite, a comité na niveau futela go pass. Oh, na ndenge no futa go pass babi non tika Fali sa futa et tout. Donde na yebo na ye sa na futa ta 1 franc moko. En même temps dossier na yo ezalaka kaka na maison Schengen. Ti lelo ezakuna. Ba ebite ko so oya dia poto. Ba ebite oya dia poto ba ebite. Mundela ebite nde naza boye makambo to sala mundela ebite. O matiko to bis ba yebi. Ezalaki ndenge nini po Fali a benga yo kende poto. Oyeba kite okende ko solliciter ye comment c'était? Bon, au monika tango komi ke akomo mema bato ngape nazaka na musicien kuna te Gino Liaki. Serge Liaki. Azaki musicien na nga na Delta. Donc na solo na yenga na bine mene nini facilité pe ngaiti.
première fois ibsenga bon yo ya ka okuta na ye na rep na démarrer voiture na zoya boye na bambouteillage ya kindoki ezaka na kisasa na koma boye fali abimi akei na rate fali e jour mosusu navandi boye fille moko Gloria Kenge asalaka baémission net yepa na nga na émission abi napandaka nde tosala na émission babi me ndenge nini ndenge fali azomema bato boye yo mpena ovandi na oka yo koloba te abi nga naboya mpona nini nga mpe nde naza boye nalingaka na région de femme na nga na badémarche wana e fali mpe ayoki na motema na ye abi te lokola vi adeside boye fona mema ye bon nayebi te biloko nini epusaki ye nzambe mpe ngai mpe ndenge ezala kaka nakendaki nkamba pa papa nakendelana kutu makambo poto te nakendaki nkamba pa papa nakomi wana papa akoti nga na mai ya nkamba akoti nga na kilongo nabimi ayebisi nga kende na otambola na yo phrase papa ayebisi nga yango wana papa est-ce que o éclairci biso bien te ya Godé fali nde abenga yo yaka okende po to okenda mpa na ye omoni ozoli na ye te nakendaki mpa na ye te donc ye moko lokola azalaki na besoin aide bato nzambe mpe atouche ye nzambe atouche ye alobi non fo na aide président Lofombo na makambo azoluka mpona nini wana nazalaki na eloko moko pardon fale na libere eloko moko po ekende namoni ere eleki olala au comprendre très bien donc azoluka eloko moko afuna libere pena non problème ya te ça na autant mais pendant que afuta ile soto okomona poto obetana ya ta concert moko te okomaka na poto sili na ngonde ngwa obeta ta concert moko te na ye na beta na Zénith à Lille na Zénith à Lille na beta a présentant devant public mobimba tout le monde yango est-ce que sika boye na Stade de France au Rosala obligé fona zala na chapwa po nga mobe fona bénéficier kobeta na stade des habitants pelende vraiment eza na kati ya babenga yango nini eza na kati ya CV na nga eza na kati ya CV na nga ekosala nga bien makasi kozala na ndule wana tobai na biso consulter déjà ya Godé awa mais ndeko moko atuni question awa batuna yo est-ce que c'est vrai que yo muto sala maison mère et comme maison mère c'est vrai ça la ndenge nini bon ba question wana elukelanga ba problème ebele po kuna bango baza bayanke bango susi na bango ezalaka bato bayeba te ke bato bayedaka bango moni objectif na bango ezali yo soki osali bango mosala koloba te comment ça koloba na bato te ke yo osalaki bango eloko boye bango soki yo bandika kotuna boye nayebisi yo lobi bakofinga mama na nga bakofinga ngai bakofinga donc bakofinga tout ils sont comme ça yango makambo na bango nalingaka soki olobela yango te mpona banga bafinga mare na ngai pour rien nzambe elobama trop ke maison mare ndenge ezalaka wana soki Godé Lofombo te nde ebima te ntango bakabwani orchestre nyonso bokabwani erésistaka na diske so bosali diske esimbi orchestre erésiste so diske ekoti mai orchestre ekufi sikoyo bapanzani ngai nde wera ya kobetelanga porte mpona osalela bango intervention rapide comme mayeso yango mpe nasasimaka nasalela bango intervention rapide yo moko nde okendaka to wera nde abengaka yo moko abayaka mpena na ndako ngai nayebaki ndako na bango te ngai nayebaki bango kaka nde tomonaka na batv wana te bayaki mpena na ndako base renseigné ke nde mosala oyo boza nango lokwa alemaka baza te moto akosala role wana ezaka Lofombo yango bayaki mpa na ngai ye moko leader na bango moto ayaki
na masa na ye wasenga baye na ndako babeti mpenza kokoko na fongoli bakoti babiyaka koyede biso alemaka bamutu asalaka ake na piano donde eza boye biso mama toyebi yango te yango nakende osalela bango condition na ye biso bango ake bosenga autorisation pa Pepe Kalle. Ok. Siko ndenge eza siko wana. Maison mère o sala pona bango au bénéficiaire ouais la personne combien au bénéficiaire nini? Te nga na bénéficiaire na nga na rien. Oh, comment ça? Na bénéficiaire na rien. Tant que tu as intervention rapide, nga na zaki ingénieur na Biondiaï. PDG na ngai, PDG Ndiaye afutaki nga na compte studio. Mais na compte na bango, na senga bango rien po bango baya ko senga aide. Et Pepe Kalle ko andi maka nga na eda na nga bango na zona nga infrantin n'intervention rapide yo ya bango. Ke we la pesi nga ta 10 francs boy na zoate. Et tant penze mwerenier banze muloko la Chantal Switzerland. Et dans nzembo tant na programme nga na mona ngo ne ko sala. Mais tant ba ye ko beta ngo na Monique baby na bengi na bi ah nzembo nde na programme ngine na wana bule na ne bobeti yango isimbita abina nga kazong sa onde ngolinga giti na bomi tout o bata wenge babeta tout alors nga mona chebas na sali ba programmation to bengi modeste ya beti clavier flamache guitare moko ka bango et puis le reste ba on ba yembi nzembe bongi lo Chantal wala yo mto o sala nyoso tout. Ndenge bima Chantal Switzerland wana meilleure chanson de l'année. Adolphe Baya Benga ndenge sali Chantal wana sala pe yanga bongo verset oublié. Boyo kalbo mona verset oublié na Chantal eza na couleur moko boye. Par rapport à ndenge mosusu. Mais na tikala mona ta moko na bango ta ye lof nzembo bi meilleure tolo bapeke maestro lofumbo aida yebiso rien ata mokolo te yo pe oza interdit koloba te ke yo moto osalaki. Oh oui nde na oloba boye nasali mabe ti lobi ekoyinda mabe fallait pas otuna nga question lobi bakofinga nga fort kuna eza interdiction koloba te ke osala eloko koloba te. Voilà, côté le fond, on va chuter, mais dans la globalité, musique de la congolaise, est-ce que tu as un niveau où tu as en Afrique, mais tu as un photo bossé sous dur? Bon, niveau na biso eza toujours likolo. Eza likolo, sauf que kala ezalaki accompagné pe na mboka. Mais lelo ba mise to bunda biso moko samboka. Omoni kala soki lelo musique na biso ekanga ba Nairobi, ekanga ba Zambie, po à l'époque radio ezaka makasi na Afrique ezaki radio na biso ya Zaïre. Radio na biso banaye ko emettre presque na Afrique mobimba. Alors yango edaki musique na biso ekanga ba mboka wana. Bato mboka na bana oyoka nde musique na biso trop ke ya bango. Donc wana ezaki accompagnement ya l'État. Mais lelo tango mokili efongwami biso siko mboka na biso ekangami musique na biso ezokota suna bamboka bato misu te ndenge l'État edaba ya musique ya kala du lelo eza lokola biso moko baartiste na befort na biso tokotisa musique na bamboka bato eza lisu ndenge l'État edaba vie na biso ya kala te do lelo eza biso moko ndenge fali akomi na top bongo ye moko na effort na ye bamanagement na ye ya ememisko Congo likolo. Tango lobi fola sana top. Yoringo ba ke numéro 1 na Congo eza fali? Oui. Nandeni. Eza na ndenge te eza na facile. Eza lokola ba chep couleur noir na pembe. Yo soko yo mona na o noir o pembe. O disité te. Soko disité comme philosophe. Donc voilà siko yo wala olongoli maître Gims to tena katipe. Maître Gims. Maître Gims aza pe parmi bato baza na top na Congo. Mais ye sikoyo aza motalibanda, aza diaspora. Ozo comprendre. Tango to chaka
ndani tosola na biso na Congo to tchake pena na classement na biso te maza fort aza parmi bato bana top Fali sikoyo to lo babo ipo Fali aza na Congo mais azo dompter mokili vous comprenez azo dompter pena mokili akoya na Guinée akobeta bino ake na Mali abeti aye na Paris abeti ake na Londres abeti donc voilà place oyo bagaza numéro 1 Frère azobeta ako arena omoni ndenge nini sera invité au Kende na otombeleka bonne chance relation na Frère yandeni bon bato na ye mpe bakoma ofinganga mais ye nanga toza na problème moko ata moke te ye nanga tango yo olobake Fali aza numéro 1 ozoluka problème bagaulois te mais eza lokola nde na uta explike yo bapakoli couleur ya pembe na mwindu yo ozoya kodiside oyo eza pembe te bon eza etali yo te vérité ya vérité dernièrement tu komona awa bosali festival kitoko journée culturelle Afrique Europe baponaki yo ozala emblème figure emblématique ya festival comment ça s'est passé quel honneur nako remercier okutu mpo yo ozalaki mpe parmi bato oyo ocontribuaki mpo ntango bazalaki bapona ngai comme parrain ya événement basolaki mpe na presse na biso yo oza parmi bato ya presse oyo mpe opesaki avi na yo kontaki eza communauté tchadienne félicité aza tchadienne aza na association na ye oyo evraka mpona bana mpona bademini batuka baza na baproblème basalaki yango en collaboration na madame Macron Brigitte Macron na maire ya Paris 14e fallait bacha parrain moko azala bon ndeka tolobaka na bamboka na biso nul n'est prophète chez soi bango baponaki nga comme parrain babengi nga est-ce que okondima vraiment ozala parrain ya événement oyo nandimaki nazalaki parrain événement elekaki bien d'ailleurs discours oyo nasalaki kuna yango bamindele baretenir balobi vraiment parrain na bino asali discours moko bien oyo nasengi to aider totika mokili bien to enseigner bana totikela bango baculture na mpo bamisusu touti Afrique tokomi na poto toboyi komema culture na biso mpa bana na biso eza berere nasengaki tomema baculture na biso oyo ya bien tomemi mpa bana na biso baza na diaspora biso mpe ta tokomi awa makambo tokuti ya bien awa tokopie mon discours nanga bamindele bapresse yango fort baorganisateur basepeli fort bakomeli nga babi vraiment ezalaki bien puis tosepelisaki bango sur place bamoni mpena parrain adu mpe base blague te babini parrain kaka te kobe na costume ovandi na kiti kuna ozofrime te bamoni mpena parrain ngo azalaka artiste ntango babengaki nazwa base na du mpena base efiakolami mpena na ye comme il faut nayebisi yo Voilà, il y a Godé, tu as dit Souka, on introduit à Toko Baksa, ils ont comme mot de la fin à Moukolalelo. Bon, mot de la fin, c'est que na minute oyo na sali album nanga, oyo normalement fallait bima na ba fête oyo, mais heureusement naza éprouvé, naza na ba cousin nanga ba kufi, cousin moko kufi na Paris, cousin moko ebembela na Kisasa, donc na kokalisu ko bimsa album te na fin de l'année. Bakor eza na morgue nga na Mukongo bakor eza na morgue yo bimisi album et ça a bien été mais tosalaki banze moko bo mpona Fali mpona remerciement na koappuye stade wana eza nango dispo mpo wana eza te oyo lofumba azobina oyo nasali baclip wana contenu ya événement banzembo ya Fali ezokota déjà na baplateforme awa d'ici quelque jours avant fin de l'année. Merci beaucoup, ya Godé, na ta au Pessibiso pour na Mokolalelo. Merci beaucoup.
Merci Pelende, merci. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous Godé Lofombo, qui tourne presque nyonso, les temps nous pressent. Donc, la régime est fait signe. On a largement dépassé les temps de 20 minutes. Il n'y a pas de souci, mais c'était nécessaire pour Nabiso. Tout solo là, vraiment, na ya Godé. Tout ce qui awa. Alors, suivez-nous dans la rediffusion. On dit, on va changer, non, de temps en temps. On va live, on va artiste, et qu'on a rendez-vous pour améliorer kaka. Chaîne Oyabino. Merci Nabino, c'est qui nombreux, à vos amis awa. Est-ce qu'il faudra qu'autant Nabino soit qui est belé awa. Donc, merci la définition. Vous qui est belé, hein. Merci Papa Samuel Miguel toujours présent, Maman Aimé Zola, vous qui est belé. Donc, merci. Elon Mo, voilà, Bandeko Bozaki et Belé, on ne peut pas citer tout le monde, merci. Quand même, la participation à Bino, soyez prêts, parce que Mikolo a beaucoup plus, na live pe na cadre pour se familiariser. Alors, vous partagez l'émission, Oyo Boka Histoire, Nengi va kosa biso na liwa Pepe Kale, Godé Lofombo la vérité, comment est-ce que a expliqué Maras Nengi Emmanuel Chadari, ou à la problème Mikolo Botokoli qui Nzambe a kosungaye, problème Oyo et Kosila. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure là pour la session Moussoussou. Il y a Radio Lokole Masolo. C'est votre chaîne Radio Lokole Télévision. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez. Tout côté année prochaine, on va abonner quand même plus de 60 000 au Rala qui est combiné. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara.